lelo tokosolola bongo oyo etali différence entre pondu Congo na pondu ya caoutchouc. Oyokaka mingi balobaka pondu ya caoutchouc nga nalingi pondu ya caoutchouc, mais balobaka pondu ya caoutchouc parce que ezalaka mibale. Alors lelo koyeba mbote na biso bandeko na Kinshasa pe na RDC mobimba tozalaka généralement na deux sortes ya bapondu, oyo babengaka pondu ya Congo na oyo babengaka pondu ya caoutchouc. Yango nyonso eza bapondu balambaka pe baliaka yango nyonso ndenge moko. Alors différence eza nini? Bakinois par exemple balingaka mingi bapondu ya caoutchouc po balobi eza elengi koleka Congo, balobi pe eza makasi mingi neti Congo te, donc na nzungu ekobela noki po eza pete. Kombo wana ya caoutchouc euta sûrement na lolenge ya qualité wana po ezalaka pete neti caoutchouc. Batekaka pondu ya caoutchouc pe plus cher que pondu ya Congo. Par contre pondu ya Congo eza pondu ya biso ya bakoko, ba variété oyo ya kala oyo toyeba depuis que RDC eza mboka. Banzete nango nde ebotaka pondu na likolo pe manioc na se. Eumelaka mingi na mabele, peut-être yango wana pe pondu Congo ezalaka mwa makasi. Eumelaka po elambama na nzungu. Pondu ya caoutchouc eza ba pondu amélioré, ba variété ya sika. Banzete nango ebotaka manioc te, car bakasa ya pondu na likolo. Soki olingi par exemple au banda bilanga to oza na projet ya ko banda bilanga, il faut s'abonner na chaîne na biso pour na kolanda ba vidéo auto pesaka awa. Okoki olanda vidéo to pesi bino devis pour na kosala bilanga pondu parce que c'est important koye ba devis na o. Landa pe vidéo auto lobeli makambo etali avantage ya kolona pondu to kokona manioc. Pondu eza base ya bilei ya biso ba congolais. Alors yeba différente. Sala biso pe plaisir, linga vidéo oyo, donc liker, tindela baninga, partager et surtout s'abonner pour na olanda kaba vidéo ya bien yo itali bilanga na Congo. À suivre.